bana King, bana Dar es Salaam, bana Poto, bana Mokili Mobimba, Site FM Moko, Afrique Info avec Frank Stemai, Yandankala, twende X-Bass, Marandura, Très chers internautes, merci de rester fidèles sur votre site www.africainfo.net. Comme vous le savez, Africa Info, c'est un site qui vous livre les analyses des activités sur les enjeux de l'ère. D'entrée de jeu, nous recevons sur ce plateau Moana Mukolo Mboka. Donc Moana Mukolo Lupango dirais-je, c'est un bon client comme nous disons en journalisme. Donc, Tozo Mbabongo, journaliste engagé, il s'agit bien de M. Eliezer Tamboué, avec qui nous allons devoir échanger les sujets d'actualité. Déjà, à qui je dis bonjour, M. Eliezer. Bonjour. Oui, M. Eliezer. Les Liboso Toro Bandanango, Ezabongo, suspension Yandeko Daniel Mtsafou, ou Ezabongo il y a 60 jours. Alors, quelle analyse faites-vous par rapport à cette suspension? Bon, nous avons ça analyse nini sur suspension. Tu annonces qui déjà avant que le régime Oyo ezo lukandenge nini a faire terre biso tolo bate yango ane bandina Daniel. Le même jour, quelques jours après, bakiko tenté kokota ipa mukebai. La même nuit, bakangi chenanga ya YouTube. Yo kanisi eza hasard. Les andés bazo banga, ce qui apporte la lumière, la vérité. Parce que olinga, tokendaki na Daniel na Paris l'autre fois. Bande ko mususu ba comprendre qui était. Babandi ko sala ye ba intimidation. Moni tuzaka na makila ekeseni. Et Daniel a dasuki. Nde ba comprendre que batu mususu pe bazali parce que zakaka oyo aza posé kinga kaye oyo mususu pe supporta kate. C'est la même chose. Oyo moni suspension ya Daniel pour que aleka na preste. Biso tobimaki bato a liboso et to zwaki combien 151 voix sur 193 votants. Na droit de l'homme. Droit de l'homme yango yo. Ya kopekisa mutu alobate. Droit de l'homme yango yo. Ya koluka ko intimider mutu nyonso alinya loba. Pambate bino bwana manduki yango ya biso moko biso to somba pour kebate la biso yango comme manduki ya koboma biso. Et c'est pas normal. On a dit on va introduire un recours mokolo wana toko benga bandeko toko kitana Daniel tina c'est ça comme ça ba yebisa biso pona nini pas suspendre. Il ne faut pas batailler ça batuke ceux qui ont le pouvoir bango ba komi na un mot à dire sur bon mot et ceux qui balobi kufa ou kufi. C'est pas normal. Alors, bah, irrégularité nini au binobozo décelé la décision il y a c'est ça. D'abord, Daniel n'a pas été entendu. Bayo Kakamutu avant qu'il prenne la décision. Il n'a pas été entendu. Deuxièmement, il n'a pas été notifié. Bazu soki invitation batini na CCTV. Daniel baloba na bango ke Daniel aza agent à CCTV. CCTV akendaka koleka kioske soki babengiye alekaka pe chaque jour na kioske te ezaneti babiso batambu ba invitaka biso na kioske soki une fois par 2 mois. Et je ne peux pas me plaindre nazo sa musala alors bake batiki kuna donc ezalokola mutu azui abwaki libanda. Voilà ba irrégularité mi bali wana d'abord c'est important. Alors, Monsieur Eliezer Tamboué, à en croire actualité.cd, Balobi, les prochaines cibles de la liste noire du CESAC sont les journalistes Peter Tiani et Eliezer Tamboué. Oui, tant bango Balobi, ba cible, Oyo et Koyasim, bazana information te. Ngai d'abord, chaîne nanga bakangi. Et puis, ngai révolutionnaire. Base la tête. C'est que je suis en train de vivre depuis na zongi États-Unis. Il faut à la moi mobile pour que olala. Maintenant c'est chaque jour. On a président de bazama lamte ponayo. Bazolo ba malamte. Et il faut ça la
nalobi na kosala attention ya ndenge nini bayaya oyo bango nde baza na imperium soki balingi basala nga mabe à tout moment bakosala nga mabe ebisika nyonso donc eza ba makambo omoni na musala oyo eza musala biso topona yango nazoloba un révolutionnaire ne se plaint pas parce que yo moko nde mtopona eza na bayaya oyo bapona kokende kote na bango ya majorité bakasamba basampengo mbei ba mwana mususu oyo azali kokosa biso oyo nani John Lungila azali kokosa biso ki azana komba parce que oyi ba infiltra bango trop pe na makambo infiltra bango pe trop kazana cabinet ya eza problème ya kozala na cabinet ya te nga na lobi boy jusque na minute oyo nazoloba na yo nazotangela yo bato bazana komba ba journaliste oyo bazana komba natangela yo Eliezer Tambwe mwana mkolo lupango nga moko d'abord parce que nga naza convaincu na nga moko ngai incontestable ya mibale Mike Mukebai Nkoso yo moko bakisi ya misato Daniel Safu ya mine Christelle Vwanga la Kipavita mosusu na bakisi Serge Kindomba Nasuki ici parce qu'il ne faut pas qu'on lande parce que mukasali kimatuli tangu na utaki Paris na kuti ya moko soki amoni age pusani soki ndenge nini mais ndimage attaché de presse yaza attaché de presse ya azalaki attaché de presse ya Kanyama général tangu azalaki commandant ville alongwe akomi attaché de presse ya mwana moko azaka na Selemba wao yaza donc tangu azolo kanisa que azana komba lokuta ba infiltrer biso ayo wana azana ni biso toza diplôme biso poko to wele diplôme senga plateau to sala na yo débat na kolia yo si tous les plans il y a réflexion il y a koyeba po yebi ata eloko moko te po na kobeta yo ba arme non conventionnelle otika ko za l'attaché de presse ya général Kanyam bato ba koyeba donc ngana lobi boy ngo zo mona boy ba journaliste engagé na minute oyo Daniel Saf Mike Mukebai Christelle Vwanga Serge Kindomba mwana mkolo lupango 5 doigts na habite soki 6e doigt ekobotama soki ebotami d'accord mais c'est les airs pour na rimer ou soit toko jouer na rimer parce que rimer les informations non vérifiées mais au moins rimer les otambola que rimer les sources balobi influence ya Zakari baba sur sali pour Daniel Ntsafu azala suspendu ba otozo bunda na bango baleki Zakari ba otozo bunda na bango baleki Zakari influence mon côté na lingi na pesa yo exemple toza ko bunda na 2011 oyi kamba salanga oye tozo bunda na bango babimisa mutu batinda tata moko atutanga ina Mercedes voiture Mercedes na rond-point Willy tangu na plaque d'immatriculation na na beti yango na télévision na beti yango babimisi yeke akende kofunda nga nzoka nde mtu atravaillaka na présidence procès wane tikala sans suite maître Francis Okito azola nanga inda azalaka avocat na ye ya mutu wana donc babimisaka mutu moko boy est-ce que azana problème na mutu te soki balingi bakangisa yo azana problème na mutu te comme ça bakotela na nzela mutu wana c'est comme ça qu'ils soki bo otali makambo ya Zakari eza makambo te ke Zakari a influencé Zakari akokende ko influencer batito wana pona nini yesaka bango to ba Chantal Kanimbo yo bakate ke Chantal Kanimbo wana monaka c'est une femme de rigueur la plupart ya ba fio bakota ifasi na batu mususu ce que Monica modèle na yo Chantal Kanimbo est-ce que Zakari peut influencer Chantal Kanimbo je doute fort que sauf que ba otozo bunda na bango bazali kolo ya Zakari et ils ont un mot à dire sur ceux qui sont ces sacs de ou me suspendre pas yo ka kateta ngo émission nanga ele kaka ou enregistrer pas
umfunge pale, anachambula rais. Umususpendre pale. Tumupatie ngapi? 60 jours. Hivi kama tunafika janvier maneno ishapita. Ça n'a rien à voir. Ceux qui bino bozomona Zakari, kana zomona Zakari, zomona Obazali. Ok, Monsieur Alexei, parlons de cette actualité qui bat son plein partout ailleurs. Présidentielle en décembre 2018. Katumbi, Fayulu, Kamitatu, Lubaya rejettent le calendrier électoral global de la CENI. Votre point de vue par rapport à ça? Point de vue nanga? Oui. Yo rejeté yango te, mais yo yebisa kinga or caméra que même yo rejeté. Ba point de vue na biso yango wana. O yebisa kinga ya wa ke même yo sepeli na calendrier wana te. Donc ba congolais ba sepeli na ngote yango yo ki masasi beti. Biso to kozela ta ka teke Kamitatu. Nani mususu tani? Fayulu. Fayulu o Katumbi te. Fayulu, Kamitatu, Katumbi, Félix, force na bango za peuple. Ceux qui peuple va rejeter. Bon, pas rejeter. Le bas ceux qui bino, yo le bas qui na ke ovandaka yo ceux qui na ba cité maman Mobutu ceux qui wa bitala kaka bino ovandaka o basala ba cité moko ba dessiner ba avenue. Mais ba biso to ko sala ndenge ni. Tala même ozomona ta accoutrement na yo. Tala sko yanga. Ozomona te ke tozaka différent. Biso to le mi bakambo to la taper lokola binosi. Mais passeport nous ils ont pesé ma casse par rapport à Oyabiso. Alors monsieur Eliezer Yebisa Biso, le présence arrivée à Niki Ale et Lingelo Banini quand même a joué la médiation ou soit arrivé à Niki Ale et sali Niki Ale et sali que Mama Kamboé. Même calendrier ba sali en pona Niki Ayakiti bien que babuda ki ya. Sauf que Niki ba kosaki bakosaki Niki otala ngai nazana bonne volonté otambisa makambo soki ezalaka que place bakendaki wana badesidaki ke nazala lisusu te naokaki kozala te bango kaka nde bakendaki balobi ke ngai mpe na continue tala sikoyo are ya cour tala nini baresultat na bango barésolution na bango ya badialogue ainsi de suite. Donc nga naza na problème te même lelo nakokende na ngai soki bandimi te nakende ainsi de suite. Mais Niki azouta na mboka mobeko. Jour Alex c'est de l'ex wana yo kaka. C'est aux États-Unis. La loi c'est la loi. Alors lokola bango baza ba respectuer ya mibeko. Et que motomoko apesi argument la kisi bango. Mais bandimi. C'est ça. Mais bayokaki ba version mususu te ya makambu bien que bakutana kina ba Félix na ba nini. Non. Mais bayo. Donc c'est ça le problème. Niki ayaki na mission, il y a information. À Kokaki même pas pour ça la déclaration. C'était prévu que Ayoki va tuer société civile, majorité, opposition, à Zongi, à quelque ça le rapport. Département d'État américain, Bango va rendre public décision. C'est ce qui était prévu. Mais il a préféré que ça la déclaration. Mais sur base, il y a Oyobapé Saki. Mais je sais qu'au fur et à mesure, on n'est plus sur la même décision. Alors, M. Eliezer, déjà, dans les années 90, tu as dit que les États-Unis étaient dans sous ambassadeur Naimoko, Bill Richardson, Ayaki, pour bomba makutu mobutu mais à la Senzela na exil. Est-ce que l'élo arrivé à Niki aller ou soit administration à 30 et que se servir peut na procédure wana ya avant wana za makambo bato belé balobi yake lokola yaki na avion militaire na une trentaine de personnes donc Niki ayepo na ndenge Bill Richardson ayaka mais ye aloba na yena mwani toujours na 1997 alobi moyen de sécuriser kaka wana ya kendati. Donc c'est vraiment deux choses différentes. Il y a les gens qui ont fait babimisi ba makanisi na bango mais biso en tant que journaliste d'investigation version wana na pesi ezaya. Boye mwana mboka Eliezer Tambwe kaka na ba journaux totangi lelo balobi crise politique en RDC ça c'est mon anteba
a proposé Bruno Tchibala à la primature, Vital Kamerhe. Félix Tshisekedi à la primature, Vital Kamerhe au CNSA, Bazaïba Eve à l'Assemblée nationale et puis Chiombela à la CENI. Est-ce que vous avez partagé à Viwana? Moutalobi Mwananteba. Mais akata déjà sukiti. Kanenga kata suki wana donc onction nyuso kinda. Omone zalo ko la Samson. Samson secret na yeza kina suki. Akati eki. Ya genda kina banguti. Ce n'est pas parce que OK yikuna ko senga ozanyo zongela biso. Ba proposition na yo ala kete ko salela bachibala. Batu na yo. Bato kindaga na bangwa. Tolobaki na bango boye. Il ne faut pas trahir la conscience. Daniel Mwananteba se disait ici que à part Tshisekedi Kakaye, c'est lui le vrai. Ozomon. Tala Daniel Mwananteba ya basuki. Na Daniel Mwananteba oyo ya Bogar. Donc, on chose que question ya mutu wana moni nazo répondre te. Il faut to commenter makamu susu. To commenter makamu ya batu bazana bomo. Tu sais qu'il y a des gens qui sont morts déjà. Bato basi bakufa déjà. Oyibi bango. Ba lokola ba Tchibala badi banga ozoya epa nanga oloba nanga ke badi banga lobi basi bakunda ye asa daya na ye bamusu banani ndenge ozoye baba ngwana donc basi badaya na babo basi badana clique na ye wana basi bakufa donc tolobela quand même makambo bomo les airs émission na yo tokomi wapi inspira ki biso quelque chose tolna ki toyeba webisa biso déjà tokomi wapi yango obanda ngo kala siko tozokende wapi Tokomi Wapi, eza d'abord émission ya évaluation. Émission parce que namona kamutuna wana neti etroublaka bato. Kokomona mutu pa zongi sela yo. Siko Tokomi Wapi, siko ngai pe nazotu na yo, siko Tokomi Wapi. Les gens souffrent au niveau de la réflexion. Les questions et analyse et il y a évaluation. Balobaki bakotia Tchiba la premier ministre makambo ekosila lelo Tokomi Wapi. Est-ce que makambo esili? Balobaki olenga nkonde mtu asala opposition makasi soki totie na sensa donc batu nyonso bakondima lelo Tokomi Wapi. Tolobaki minele nde mutu baboma mboka oyo parce que colonisation na bango eza malamu te tangu tobengani mindele lelo tangu totikali biso na biso lelo Tokomi Wapi. Balobaki il faut à la tête de chaque province autochtone azala yango bacha bango ikasanji ba Paluku ba Jacques Mbadu banani batutu Salumu banani mususu ba o bachachawa na ba o mususu a remplacer Moïse wana c'est un chichambo et consort te wana basi balongola ki po azaki ko bina mingi vimba mususu wana lobi komona kapopo komona kapopo bana ibata bangote donc ozomona tangu siko totie batu na mutu na province na ye est-ce que bazobongisa ba province na bango Tokomi Wapi omoni évaluation c'est une question de réflexion à évaluation banda to tchaki ngo ikasanji est-ce que Kasai est bongi parce que mwana Kasai azawana tozo beba zolia na kiange po ebike soki balobi na yako bimisa pe bandeko na ye babunda tangu to tche Jacques Mbadu na Congo central est-ce que bana Matadi bana Congo central bana Mwanda bana Luozi bana Boma ba se retrouver parce que Jacques Mbadu azamu mutu akuna mais tangu bacha Konde Villa Kikanda mu Congo na Nord Kivu est-ce que bana Nord Kivu ba se pelate tangu bacha Catherine Nzuzi Wambombo na Congo central est-ce que batu wana ba se pelate tangu bacha ko ya Diallo na Katanga est-ce que ba bolobaki to chaba kolo ba province na à la tête des provinces lelo Tokomi Wapi tolobaki que tokoti na combat pour na kobundisa banguna ya Congo lelo Tokomi Wapi donc est-ce que tozo bundisa kaka ba Rwandais ou tolobaki que tozo bundisa ou bien to bandiko bundisa ba Congolais donc je na biso est en faveur ya ba Rwandais tous en faveur ya ba Congolais Tokomi Wapi donc Tokomi Wapi c'est quelque chose il y a qu'évaluer chaque acteur et chaque comportement des individus netinga ya nazo zelaka ba jijenga si toi on a kisasa ndeko Eliezer yo lobaki parce que batu bazo jijenga mingi pona bandeko mususu Zakaria kenda na filmu na parlement ebukana Bazila lobaki kaka boye lelo akomi wapi ozomona mais yo pe Eliezer ozoloba
yo ndeko Eliezer ozima lobananga ndeko Eliezer olobaki boy lelo tokomi wapi ozo mon évaluation eza ngana zana posa ya ketozo kende wapi te. C'est une question parce que les futurs et le passé sont faciles, c'est le présent qui est difficile. Vous comprenez? Mais c'est un bakolo bagay ngai ceux qui na comme chef de l'état ndenge na kobongisa mboka oyo. C'est facile de dire ça. Yango monika ka ngai na kokoma mutubo. O tango tozalaki waneza malamu. Place tozo kende za malamu. Mais parlons du présent. Yango na loba hymne national la biso ils ont remettre tout au futur. Na bondisa ngokutu. Na loba bon et ça quand nous peuplerons, nous bâtirons, nous les futurs. Les Congolais ont besoin de l'action maintenant. Au moins les locaux ça la kelelo même bande comme sous na diaspora ba inanga ba banda ko. Heureusement que babimi na poisse. Discours ya ba papi tamba, ya ba makoloko tambola e. Ba tundu liongo. Ba mususu wana banani. Heureusement que ba makoloko tambola bazalaki na pareko ba ebindenge ba pesa na kabakota. Même discours ba o bazomi benga ba résistant ba combattant mususu. Même discours. Ceux qui battent manduki sur syndicat de Kolo. Komona bango tout. Syndicat de Kolo. Go e utakana kisasa. Ozomona. Nde yango wana tango ozoloba otali bango bobandaki combat. Bozaka ko bundisa ba Rwanda lelo tokomi wapi. Donc c'est ça quand on a posé ya kitozo kende wapi te. Je ne suis pas prophète o ndenge batu baloba. Monoko na nganga. Ezero bako pesa nga raison. Naza prophète. Il faut ceux qui na lobi eloko. Ngana loba année 2016 ezaya mbutu. Batu bandima yango 2017 identification talaba masque ndenge kokwe nana eba kiteke nana andima ki ke nani ya oyo aza premier ministre wana komone nani comme Chibala yondo yebi bon nana ndima kike akokaki ko trahir ndenge wana identification ba masque ezokwe Tshisekedi. Son dernier meeting, le 31 juillet 2016, na triomphal. Tu sais que des autres banana zaki modérateur, Joseph Olengankoy. Les lots à la place banana. Et batu nyon sur makambuba kosal, ils allaient kobimisa batu na poisse. Au moins même dans la diaspora, les gens se sont perdus. Les lots bazo eba cible na bangote. C'est parce que tosi to tiemo to na zamba banyoka bakobima tokoyeba yango okomona ba cible na bango les faits je l'ai dit dans plusieurs émissions ndeko nanga tozana yo awa na kisa même ceux qui ont matia wa ogena zando lobi ba Rwanda est-ce que ça risque ezana muto akanga yo azate ce n'est pas le risque bien au contraire ozo sale la bango publicité ezana baya ya moko na diaspora bango ba mona que ba bima ba hero ba grand parce que aloba ke ba Rwanda. Je ne ferai jamais la publicité. Il y a qu'à moi Mboka Mukiwa. Même ceux qui vont continuer au moins c'est notre grandeur. Il y a ceux qui pas mou. Ozomona Astrid wana nengozo kendi. Astrid wana omoni abimakana ba konjita ngwa komona yo zo se rechercher nanu. Mutu wana zo salani azo décourager aussi na projet na yo kokoya c'est la même chose na bandeko yo zomona munoka Rwanda bazo sala Rwanda bazo représenter nini on est avec les maréchals ici ba Rwanda bazaki atako fongola mbanga na bango bien que sous le maréchal il y a eu une dame abimaka Miss Zaïre comme on a eu je crois il get sokinani ba présenter Miss Zaïre maréchal Ayambaye les lois en Rwanda azawana c'est une rwandaise ozomon il y a des choses bisongai nazo tala nazo minimiser pour nazo mona Rwanda mukengo na pauvreté na bango mais ngai na banda kaka tongo midi pour plaire à quelques individus parce que bango et puis ceux qui ont le bango allez to ça ba savant moni biso to bimisa mo wana bazo même monopole ya mona loba bomata bokita je ne ferai pas la publicité à Rwanda. On a zomona bazar rien. Suffit c'est tous à la un président. Il y a rigueur. Bokomona. Bako fuka mambako ya kobanda ko bondela biso. Mwana mboka yebisa biso nanu diaspora congolaise na crise autoza nango lelo rôle nini bakoka iko.
Dans un bureau où je suis entré aux États-Unis, et pas responsable moko, ndekonanga gari we la Zolanda, ndekonanga ya mwasi Nina à Zolanda, et batuna kibiso. Qu'est-ce que votre diaspora fait? J'ai expliqué. Nalobi na gari nalobi répondez. Diaspora na biso zana diaspora o eza distraité. Mais zana diaspora mususu batu bazomona neti baza distrait alors que baza distraité. Bazo sala nanko. Musala na bango ko distraire ba congolais. Tala ba démarche na bango c'est contre leurs frères. Bino bokozala na mboka oyo bobengi ke mboka eza occupé. Nous avons besoin ya ba conscience ya bandeko na biso. O bazana ba mampinga armée na la police ba se réveiller. Bino musala na bino ko finga ka bango nyonso. Botala bietu bobandi ko finga. Botala oyo bo finga. Vous injuriez tout le monde. Maintenant qui va vous soutenir? Ba opposant Fayulu a telemi. Collabo. Bango nyonso ba collabo. Même mokolo ba beti Fayulu. Balanka uchuwa. Oh voilà nous compétition batikalikal. Omona babosani Frank Diongo. Ndenge ozomona bangona babimisa Frank Diongo ke mutu aner. Lelo na zelakati lelo parce que bango bamona ka batu nyonso bazaka batu aner. Tellement que bango bakota na aner balingi batu nyonso bakota na aner. Mais ndenge toyebo, je suis fier d'être journaliste ngaitambo. Je suis fier de l'être. Parce que quand il a un pouvoir yango, nango beta ka allez. Parce que ce n'est pas quelqu'un qui reste là en train d'inventer des choses. Si c'est une information que je n'ai pas vérifiée, j'utilise le conditionnel. Mais ce qui est l'information je te dis bien, monsieur Osali Boyebo, les autres à la même ami. Alors, qui Franck et Dieu was à Moutoine. Les lois ont eu quoi, ma famille. Batini comme est-ce qu'ils ont le courage à coller Kabalobake? Makamwana toloba sur Franck et Dieu ngeza lokuta parce que bango baloba kanini na Congo ceux qui ont vrai soit bakobomayo ils sont en train de prier que batu bakufa to bakanga batu bango bazodondwa. C'est que ce régime est en train de souhaiter monita una kenda aux États-Unis yoka ki basangote o apakingunda ngako kenina ngana paka kangu alors que mboka Congo les aggraves. Tous ceux qui sont là, bande de Konabis. Le gens, il y a notre frère de Konangamo Kwazana actuellement. Maman Naya Koufiawa, moyen aya ezate, parce que les gens bayanke moko boé, bazo zelaye à propos yaba opinion naïe. Nazana de Konangana lo bakango chaque jour mpangi, azoyo kanga Richard, azana milouzi. Maman na ya kufa moya mona atatomba maman na ezate atande photo na mur akoma ko pelisser la maman na yeba bougie parce que zana baya moko boye batingama aw. Donc tous ces gens là ceux qui ont tali problème na bango ezanini ezaya ke basi ba lembi poto mutu moko alobaki ke oh tangu ba empêcha ki concert ya hérité mundela a lembi ba congolais te ba congolais nde ba lemba mundeli bongisa makambu tozonge pa na biso. Voilà. Il y a internautes et voir même au quelque chose par rapport à couper la chaîne YouTube. Ngai na koloba eloko mon côté na sina senga kina bande konanga na lobi chaîne wana. Je regrette les moyens que j'ai dépensés pour ça. Parce que je sais combien de voyages que j'ai effectués pour vous amener ba élément où il y a réalité à Congo, où il y a la chaîne wana. Je regrette ça. Ce n'est pas que YouTube a foutu ganga ba million. Mon bon YouTube a dit que futanga ils même pas équivalent à ba dépenses on engage par mois pour na ko faire vivre chaîne wana. Ça me fait mal mais ben ndenge soit ki bangwa atangu na leki na kiosk. Ba téléphoner bande ko na bangoti. Ozo mona bazo sepela na ba Facebook na ba YouTube. Les masques sont tombés. Ce sont les gens du régime qui trompent les gens, jamais baloba vérité. Bango wana baloba ka balamu. Oh, tu as eu information. Kabila Koufi, tout à la Kabila Yewanabi. Oh, babejo masasi. Lokuta. Maintenant, nous avons une chaîne de vérité. Comme tout ça, on a dit. Pas YouTube. Bakosi a incité bato à la haine. Azo pesa ba fausses informations. Et comme
Donc, un révolutionnaire, un résistant ne se plaint pas. Tout ça, mais na loba ki na bino, bao bakolo baloba e. Mais babo sanate que tant ezali ko évoluer. Mutu moko a combien lobi Eliezer aza bombe. Na lobi bakate ke ngana za ka bombe. Bombe ziko ya makasi. Ngai tambu na za bombe yango ezo pangisa bino na patron na bino ya Kinshasa. Ba patron na bino bazali na Kinshasa. Na za ka bombe. Papa. Nzoto mukeka ne ozo mona boy. Bombe. Toko lâcher jamais prise. Merci. Monsieur Eliezer Tamboué. Merci à toi. C'était bien là Eliezer Tamboué, journaliste engagé. Il était de notre sur ce plateau. Binomo Boki, Tolobeli beaucoup plus. Wezaki Bongo suspension. Il y a M. Daniel Tsafou, Toke Bongo na calendrier électoral. À brosser P sur Saint-Thomas, na où est-elle le comportement de diaspora ou soit au diaspora Bakoka. Donc restez branchés sur votre site. Un grand merci à la grande équipe de l'Afrique Info. Donald Scofield qui était derrière la caméra. Franck Dissouka qui séjourne depuis quelque part. Sans oublier Maël Sadiki. Au revoir. Merci. Bana King, Bana Dar es Salaam, Bana Poto, Bana Mokil Mobimba, Site FM Moko, Afrique Info avec Frank Stemai, Kiandankala, Twende, X-Bass, Marandura,